vous allez belé au parleur liboso il y a ma poste télévision nabino vous autres nabiso bipai tout ça les sengo parce que confiance ils allaient toujours c'est comme ça vous la naraba émission nabiso mingi na États-Unis tout le monde la baronne Petroni Ngando peut bazali kolanda tema pembe elongi pembe tout péché mbote belé papa maman bibi chez vous banzumu ya kala toujours et là maraba sosi ya bien tout péché bande konyos vous na biso na Allemagne bande kozo na biso na Montréal bande kozo na biso na Dublin na Irlande na Afrique du Sud bande ko oyo baza kolanda biso à partir ya Belgique à partir ya France maman na nosoki tout péché mbote belé ko le fond la na makambo. Alors aujourd'hui donc c'est destiné que na Luanda topé Angola boyebi Angola bisika nini to mona ba Kulumbimbi to yebi ba province belé ba soyo et consort to yambeli bino mama Paulina. J'espère que bon mona na mingi ndeko Maravilia de l'autre côté ya haut-parleur où il y a qui présenté pas ndeko Maravilia na Angola kuna zo sa musala ko sa musala kitoko na bande konyo so bazomi kuna na ngambo wana to zo yambalelo mama Paulina na plateau na biso mama Paulina n'habite na pesa yo bondia na lo babo anoiti na lo banini yenge keno na yo yenge mbuta mkendi ero bonoite matondo to sepeli. Alors au Kokiko s'est présenté pour la bande de Kobazomo on a juste photo parce que on devait faire la vidéo avec la technique de l'autre côté connexion opposé problème. Bon news, allez aux se porter malamu, mais bande comme ça pour la première fois tant suspect par Roland d'émission, maman Paulina Azali Nani. Matondo mingi, kombo nangai maman Paulina Mbunzi Soki na na kati ya familia Kingonga Kungu naza mwana batu ya Kingudi kama Singele. Naza na Rwanda na Benjamin Ngunza. Vous en allez de Benjamin Ngunza. Alors là, quand même, c'est du bande de comprendre que tu as dit na maman Ngunza là na ligne, vous voyez que bah mingi to yambara, bah na basi mingi pour balo bah ils moi pas si parce que tu habites à la zone et nini. Mais maman Pauline expliquait biso. Force, topé courage, il y a pour affronter ma cambo, il y a pour le rappel, tout le monde a bande comme Ibali, tout le monde est où t'es là au wapi. Est-ce que Kakana Kingunza ou bien vous avez coaché pas un moto? Matondo mingi ngai naza ngomsuna lobelango déjà na ko parler naza na koli famille chrétien et na kutana na plus kimbangu na mbeto ya hôpital et côté la telema comme Ngunza na kuma kosalela mais courage oyo ya koloba poete tangu oyo ya ngotango ekoki pona bayindo bayaya bakuta to telema toloba ya mama ko na telema ka aloba ka lokula kubale. Voilà. Alors, bande ko comprendre que to sola masole belé na maman Ngunza Paulina le rôle azalina biso na singa. Déjà première question Bangunza lelo to zomo na soutenir katondo zo ba révélation mingi ba prophétie mambozo au salama ko bikola tout ça Bangunza lelo silence radio de fois bozo interpréter ba prophétie zo simbate le rôle akato mona ki ya papa Kimbangu tout ça ba to zo redouter nango jusque là même chose to ça ndima nango. Tout ça, ça pose beaucoup de questions. Ça fait que Bandekouba est un peu la situation un peu compliquée. Mais expliquez bien qu'est-ce qui fait que les lots Bangunza, Bozolo Balisouté, Bozomo na Lisouté, to Boko et Nabino na Bamasum. Maman Paulina. Tu habites ici, elle est partie. Allô? Allô? Ouais, maman Paulina. Malo balambuka wayo. Matondo mingi pona kopesa na parole butana na mkendi. Lelo oyo soki batu bazokoma na baduti ya Bangunza to MP silence na ngambo na biso Bangunza esa futi na biso moko. Tozaki ntwalite. Batu bazo sangana te. Tozaki ntwalite tozo sangana te. Esengana ki toza moko. Biso nyoso to bengami Bangunza ezala Congo Brazza, Congo Angola, Congo RDC. Biso toza la kintwalite toza la moko. Pour maman Pauline oya lobi na ndenge na ye.
papa akoya mputa wana oya alobi na ndenge donc message mutu azoleka ko pesa message na ndenge na ye donc toza bongo côté toza ndenge ni alors maman Pauline ameka mpe kofungola esika wana soki ba message wandozwa ezaki otalema kotalisa ndenge nini que soki bosangani nini yakoki osalema soki tosangani tobe ekosangana o babengi kintwadi eza bomoko epona nini kintwadi oyo mundele asalaki tu kintwadi epanzana mpona nini amonaki vision ke bato oyo faso bazokokendela bomoko oyo soki continue tokokoka bango te titi na suka ndenge toza na mbanza Kongo tokenda kofete fete ya mama Kimpavita ezala na 2023 mbuta na ngai to marchand mbanza Kongo nanga moko elekela nga totuna mbanza Kongo wana 7 fois tosangana ka bangunza nyonso bauti Rwanda bauti ba province tosangana na mbanza Kongo toke to fete sko action wana tosala ke sengela ki biso nyonso to pona na te oza na ngunzo benga ni ngunza ya kintu adika bangunza obenga ma ya Kimpavita biso nyonso tuso tozabo moko toke na mbanza Kongo epai ki Kongo ki atonte le bandela toke ko sengela puta na ngamukeni changement to komona ouais tondi manaka pe baton tondi manaka pe baton po biso bangunza ntete koza awa tondi manaka baton tembuta ndenge bondi manaka te mais mona naka non oui et mona na biso maman Paula ya sa kuna ba vérité ya bo magana ete donc bolingo zobeta c'était que bolingo na milieu wana ezalité elingo ezande ngwana tosaki twate tozana bolingo te tozabo moko te tozabo moko te mputa toza éparpillé de mobaka na français na portugais biso ba disperse ko donc kilongo na kilongo longo soto kolonga ndenge nini makambo ezokwea na kati ya mokili to na Afrique alors mambo peso koya eza kolobisa mais est-ce que bango tsa boko sala loko pona ba maladie oyo bato bazoyo kayoka ko kompona ngo pesa koya est-ce que boko ki ko sala loko matondo mini mbuta na ngamu kedi na sepeli na keso tuninga omoni lelo oyo tozo komona ba maladie ezo ya ba problème ya liboso nanu bokoko tokima bokoko na tango akala ezaka famille na famille omona famille mususu baliaka nyama wana te baliaka biloko wana te neti biso na famille na biso koteki tata soki olie chimbriki bolie chimbriki ekolukela bino maladi sikoyo ekoma ndenge nini yana mwana papa lekela ngamo abina kombo ya Yesu alia yango abela ati bakendaka ne kuna na mboka papa na biso kosalisa ye pona nitokimi bokoko na bokoko solution ezali aki osenga pardon yo mutazaki ko bule bato maman ya biso maman ngunza maman Paulina là est-ce qu'il y a une solution il faut vous osenga bokota bobele la bakoko bosala nini pour vraiment tous appeler réponse par rapport à maladie et ça les l'autre côté. Bon, ba maladie ezosala biso ba épidémie oyo solution ezali ngai bakoko bayaki kosola nanga bapesa nga pe ba formule na kati ya pharmacie ya maman Paulina na Rwanda na kati ya bureau na ngai ezali vraiment soki tosalaki ke tozaki ntwadi biso nyonso tofandi maman Paulina ngaka abimisake te na bakoko ndenge batalisi ngai vraiment na maladi oyo ba maladi ezobima foma kisi nango yango oyo bonga ba ya kopesa formule nango anti-inflammatoire nango na antibiotique oyo ezofimbisa kati libanda ndape nanya pesa revision nango Bankulu allô Bankulu vision pas Bankulu alors est-ce que Bankulu peut passer sur vision quelque part
bah bête les solo ya nini ya maladie comment bah on va sûr que c'est le côté ou bien ils appellent à moins ton combien là bon na bankulu bapesi banga bapesi na déjà kiss nango c'est que c'est l'autre aussi et ils ont un petit problème à kusila ils ont des problèmes de place maman Pauline Azani to luka to zongela bokoko na biso to zongela bokoko to futukila kinkulu gabeto et ça bon alors c'est à dire que Toroki ko peut-être bi batté là na ba mbumbango wana alors tout ça la nini alors na est-ce qu'il y a un message à passer à propos donc même aux gens qui déjà formé les alliés former les alliés et alliés ce qu'on béni na maman Ngunja opération formée pour ba pesi ngai pour na kubikisa mukili mobimba malade on ça ka ba yindo te na ba mindele ça pour na mukili mobimba et là makambo za minene makambo za minene vraiment alors qu'on a déjà bubandi peut déjà ma campagne bien nini bon awa na bani campagne te na so temple na bureau a ya kazenga soki papier mo ba pesi ba ezana papier mo so ba pesi na convoquer ba jeune nyonso na kazenga awa to kuvanda na olobela siriango et na ko expliquer ndenge nini tokoki kosalela ana bwana na tozo mona à chaque eloko zo bima pe ba révélation pe ba kisi na on peut so bima bozo ya kanango baki César na kaye na za déjà na ça qui bidon na ya banzete mais traitement traditionnel banzete o mama pa na pasa moko o bakoko ba ya ko laksa banzete bakoko ba ya ko lobelaka na sala banzete voilà alors là message ni plus que vous ça peut entre temps peut côté santé mais le lengi ya ko saka ya le lengi ya rebonde là batonyo soso landayo ba panafricain et consort période c'est qu'il muto beaucoup atambola ndenge nini bon eloko ya liboso nanu totambola na kubanga nzambe po à l'époque bakoko na biso babanga kinzambe nyonso banoko be na bango banotela mfange bampungutu lendo pe bakima ki bokoko na bango te bakima ki tradition te lelo oyo tokoma koke kusokola fo usalana Michel Deban na yebiti na français so bobengaka nini mais ezana bamakasa na soko tsongo na katini osokoli ata olali na mutu azana malade wana mwa Yesu ayo ezati mais lelo oyo tosalela ngo lisusu te donc tous banga ensemble makasi na prière peto bosa na makasi na biso te babokoko tanga kala bakoko na biso banoko na ba 110 ba 120 mais lelo tokoma ngo te pona nini tukima bokoko batonga eza malade ya batonga te ya ba comprimer te na prière voilà donc là tout le monde maman parle na zoko ça ba ndeko ko ça bango esprit qui ba ko ko yeba lo lengi nini makambo ko ko tela mais au moins comportement ya bangunza comment ozomona ngondenge nini bon comportement bangunza ndenge nazomona tokota na mulimo totika kimusuni pona zomona kibongunza ekoti pena kimusuni tokoba misusu tokomi kokima mulimo ngunza azaka orgueillete azaka pe mutu mo ala violent te po papa kimbangu azaki violent te azaki na bolingo azaki mutu ya komikita milelo oyo na omona na bangunza tosana ngote et puis ba force spirituelle ndenge propagande ezaka makasi bongo na kala lelo ezate qu'est-ce qui se passe eloko esate papa kasengo na lobike mbuta na mutindi komikitisa na kubanga nzambe na kozala bomoko tangu boza bomoko ata couple so boza bomoko ndako ezaka différent soki pe boza bomoko te na ndako ezaka différent na couple o boza bomoko eloko ezana na biso bangunza esenyeni to sangana to kota na molimo to tika kibusuni wana yango te
Ouais, maman bozolanda ba conseil maman Pauline azali ko pesa na mokili ba conseil maman azali vraiment ko pesa botika sinon ko télé biso cher et ko télé biso très cher baninga à la longue mais sinon boni masolo pe ya kulumbimbi est-ce que ko fuma to ko fuma te apa kulumbimbi e ko fuma kulumbimbi ko fuma metango na ona nde nanu kokite yango na solo baketoza la bomoko biso tokutana na mbanza Kongo e pa ki Kongo ki antontela e bandelaki soki toke kuna tokete kokota mabondeli na mabondeli wana mutafungula kulumbimbi azali pe mutakosangisa bangunza nyonso azali déjà vivant mais dans l'humanité mais maman Pauline a yebi Kiloyo. Donc, voilà mon tout c'est ça déjà. Ça déjà. Mais mon temps payé na mi yebi te ya on ba ki musuni. So ka mi yebi na ki musuni on sala lo de ça na mon temps sans sabiso nyonso. Aïe. Kulumbi ndo na pe e ko fumwa. Et puis qui me pe e kota na kati ya Afrique. Ah. Il passe un mambo. Ah. Qu'il mambo vraiment mambo. Alors, tu comme on a souka déjà émission et puis à tranche un peu autre sali à l'extérieur voir à l'extérieur to meki ko lando na musika kuna tina singa message ni déjà pour le quoi comme on a souka émission to bi que les lots équipés mon ko makambo belé message ni ko pesa to ka bwana yo matondo mingi message na ngai na kupesa na mukili mobimba baindo totelema pwete tangu oyo yango tangu ya suko balbaki kitambu mbandu ya ntilu mbandu ya mabepe eza makasi e mukili pesa ya koningana poto longa yango na prière peto za bomoko peto zongela bokoko message na zaki na ngopesa na mukili mobimba. Voilà, merci beaucoup Maman Paulina depuis l'Angola. Merci Ebele Bozomonae Yeyo affiché na liboso la poste télévision na bino. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous continuez toujours comme ça de bonner massivement na haut-parleur télévision na YouTube et puis na télévision na TNT na BlueSat na Bleu OTTP na application Android. Maintenant nous na Maman Paulina tout le monde prochain numéro et puis bino tokutani au prochain numéro. Bonne continuité des programmes na haut-parleur. Ciao.